Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure vous nous regardez en ce net moment. Vous êtes si nombreux à Rolanda Bisso, Bissikano Sobozali, Awa Tozawa, Pinabi Kebose, Bele Bootala Bisso, Awa Tozana Fikino international, foire internationale, et Sika, chef de l'État, Outi Kozala. Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi a Outi Kozala, Awa, tout à l'heure, Abimika Rasiko, Awa, pour Komeka Kobongisa, moi certaines choses. Makambo Basoli, to éviter. Basoli, exactement, on se pose des questions. Mais Ngalo Kwa Nazanenge Moronabino, na Awa na. BTV3 neto lukato yeba na BTV3 makambo boni ezoleka comme ça ngana kende na bango to solo na ba tout exactement et là on est président qui ko sala comme ça to koyeba parce que TV za moko TV za radio te o to za rabo yo ka bo mona te moi je préfère mieux bo mona po boyeba bo confirmer bino mongo to lukato yeba qu'est-ce qui se passe réellement mwana mboka to lukato yeba makambo nini ezoleka na mbogo sikoyo parce que makambo soza bien te bandeko ba lo beza bien mais chef de l'état outi ko za na fike ne sikoyo Abimika Rasikoyo, toi na précision te lukato yeba papa mbote. Chef bonjour s'il vous plaît. Ah d'accord, papa Rolobate, on dirait ya outi makamwana te lukato yeba, qu'est-ce qui se passe réellement? To poussa na mukeli bosso. Tata. Nazana. Voilà, bozé belé, TV za radio te. To koti siko vraiment na kata fikine to yeba makamni nezoleka. Toujours en retard Moukia Kokita parce que toujours information que le chef de l'État Zaka il faut réellement à qui au salanini. Biso toza TV, toza radio te poto lukato yo karama solo santo koma. Le za TV, TV za radio te to lukito kita vraiment na terrain to yeba est-ce que est-il le vrai que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi son excellence il était ici cet avant-midi. Nazanga mokote ndokombote. Ah mbote papa. Toza wapi wandi. Toza na fikini. Batu batondi ebele libanda awa kuta accessibilité ezate kolobate eloko nini ezoleka. Bon il paraît que le président et chef de l'État en Afrique bon tu éviter soki ko solisa batu nini. To ki meki ko renseigner moi muke libanda babi kali paraît soki anga sa marché mo bon tu éviter so marché nini. So ça marché na biso za to regretter parce que ça déjà tous les 24 communes. Voilà. Ba 24 communes on va par-ci par-là ba Kitambo ba Ipin ba Delvo parce que ba uta à côté kuna so net marché en Afrique na ba uta à côté ba roya za ndeni. Kozando saka unique makaka centre ville te bon. Ouais sera unique maka pona biso bana lemba bana ngaba bana matete ou soit pona bata Delvo. Tozota rapport na biso. Lukelo ko muso sala biso na fikina biso bi kala fikine zaka fikine sika bana basakanaka. Mais tozoka ce que le fikine ko marché. Tu so to suka ndeni. Na wana za ba rumeur bat bazolo bato vous confirmez cela. Bon ça va immer na mengi ko ka pa wande ku musuba libanda que président sala ni ote président sa marché central. Ah nga marché central za na zandwa. Bon o asoli kuna kasi to ebite to zera. D'accord, TV za radio te. Ah, toi na TV, toi na radio te s'il vous plaît. Bande ko balobi makamebele. Biso to bia fikine vaki francophonie de salamawa. Balobaki ba wa cha première pierre awa. Tomoni makambeke mo ndenge musuzu. Le loi notre grande surprise cet avant-midi le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi son excellence, il était ici cet avant-midi pour parler en huis clos avec le directeur général Yafikine. Bazu à peu près 45 minutes masoba soli. En tout cas ngai nabino to yebite. Mais le ko la ba rumeur ezalaka parmi makambo yo pe éclairer opinion to lingi to yeba eza vraiment réellement nini tomeka kozwa ba opinion abandeko moko sima moninga to yeba papa mbote bon to na fikini to lingi to yeba eza eloko nini etondisi bato ebele boyi. Non, ils sont arrivés à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Azalaki a président na biso to vota. Toyaki ko monara surprise to moni panyo mo babambi wana. Il paraît que le programme agricole et salama ya production. Et on moni président yaki yemoro biso pe tozalaki ensemble de to bezanini. Yango président ki menace ko tozo lukato kota. Po bango serma ba tie ba noté ka il paraît marché kozala de 8h à 13h. Voilà. Chaque lundi à samedi biloge ba noté ka manafiki selon biso to yebi. Et pour le moment c'est le président de Moutou azana clé ya mamunyoso. Voilà. Tozaka sur le terrain to ba programme nini président yaki ko solo là na yemoro directeur ya Fiki. Ya Fiki. Oui. D'accord. Avec M. Bokopolo. Avec M. Bokopolo. Ya moment que
baya biso nyonso toza po il paraît na selon la panneau publicitaire balobi ke eza pavillon 17 ke bando sala marché wana bando fungama chaque jour nde tomoni basali na bangaba basali na banjil il paraît ke kozala pe awana lemba na kati ya fikini samedi baya sala ba marché na bango ndenge ezala. Merci beaucoup. C'est un autre confirmation. Merci vraiment. D'accord. Bandeko ba tuna chef de l'État yaki awa mais confinement ba poussito ba poussité. Et bandeko makamusu bo tuna kanga bo olinga ba kanga nga otonini. Est-ce que ngana na monopole ko poussa to ya ko pesa bino déclaration. C'est un gouvernement to état d'urgence ce que vous apologer, ça dépend ya ba institution mboka ndé ba ko pesa makamu na bango. Ngana ko zora information na ye memeli bino ndeko mbote. Mbote. Awa ba lobi to linga to sala marché ndenge na confirmer te me bandeko ba oloba. Mais na confirmer te ba bi président ba sala marché ya. Bon, merci beaucoup. Na à part il y a force du progrès. Dans l'élément force du progrès. Ouais. Quand ça épaisse. Mais là classique ba tout bande comme sous peut-être bazo comprendre. Chef de l'État azazo bâti. Chef de l'État loko yazo sala eza avantage na biso nyonso. Très bien. Alors lelo tito telemi awa eza problème ki biloko na biso moko ya mboka eza loko combat dépôt. Alors biso moko bana mboka to somba biloko na biso na prix ya bien. Congolais. Voilà, c'est ça. Eza te ki ba longo la marché central et comme la fiki non, eza bonté. Confusion de eza ma personne. Alors non, ça peut peuple congolais. Biso tout ozaka sima fachi po makambo ya zo sala. En tout cas il est que la biso nyeso tane ti ba dépôt oyo o biloko na biso ya mboka o to lona na mabele na biso to banda ko somba ngo awa na prix ya bien. Donc en tout cas bande ko baye bakia. En tout cas, chef de l'État, Sam Sala. Merci beaucoup. Héros. To so la mouké. Mbote ndeko. Mbote. Yo, vous mettez en fikine, hein? Vous en avez expérience, vous en avez histoire ya fikine. C'est ça. Ndenge makambozo kendele, bandeko ba murmurer li banda, ngazaki li banda. Si président zaki na kota ki pe na teme li banda wana parce que dans la presse, quatrième pouvoir. Non bibo. Par rapport à ndenge bandeko ba oloba, yo amuta yi de peste, na moyo na trapo yi de peste. Chimini. Chimini. Par rapport à ndenge ba remer rezo loba make, awa ngba sa ngo zando. Zando le ngona zando ekoma awa. Bandeko ba oloba bongo, ngana confirmer te pona journaliste. Mais yo loko yo ki bongo bandeko ba oloba bongo lo ni oyebisa bandeko. Bon, il oyebisa bandeko ça non d'abord président a une force du changement premièrement. Voilà. Et puis président a biblio mo ba innovation ezala ité. Très bien. Ba le but que zando elonga na zando comme na fikine mais ba sali marché mo boye o boté comme na ba marché marchandise était comme na prix abordable. C'est ça. Cela veut dire que mutu au lieu que somba biloko pas petit commerçant OK na centre kuna bimata sur 10 000 francs mais à bimina ndila 15 000 francs za bongoté. Donc ba tcha dans quel sens sogoye au sommi na prix abordable. Ils ont des bons côté na prix normal. Donc l'idée ya chef de l'État le zaki biloko était comme na prix assez. Voilà, il y a il faut l'État d'abord fournir en en tout cas, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Ah, Chimini. Oh, Moutaï de Pesso, la force du progrès. Progrès, tout le président Cheko. En tout cas, merci beaucoup, le président Cheko. Du progrès. Biso to groupe d'animation ya IDPS. Mais to soutenir toutes les actions ya IDPS même du progrès. Bandeko nyonso même yokasan donc biso nyonso tout toba na papa moko maman moko voilà président uti ozala otiki musika una place ngana bino tokutani su awa eloko nini ezoleka na mboka biso toyeba te fikine elinge koma nini merci penza foi likambo pena oyo tuni même ata fikini déjà donc l'histoire africaine est coufaki biso de fêter la musasu fikini le président pena dona ba mayele pe makanisi il faut fikini ezonga très bien ndenge peuple na un état d'urgence au peuple alela ki makasi dollar nzala tozolia te biloko cher président alala ki pongite na mbetu apesa ki mwasi na visiter mais alala ki nde congé ya banzala nyonso tout pona avanisa peuple na tous les 4 coins étendus à RDC président zala pena kimia très bien yango wana ba merci nanga ora ngana pesa ka au président ngana tika ko pesa merci tena biso ka fachi merci te na rappela kaka batu kwa batu bazonga nesika biso tozokende yango na yembela ka kaka ale fachi vanda otonga Kongo ayolela 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 iyo ayolela iyo ayolela mame lele bakomesana wana mutadi poke bakangi ba obeta
Papa, zoanga image wana bien. Mamelo yemba IDP bakomesana mamele bakomesana basala 18 ans basale lokote bazosenga bazonga pe lisusu atika bafulu ebele na Kongo yo balakela Kongo na biso mabe kimbuta lobaki Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesango na Nzambe bokasa kabinda yango esila okende kisangani mosale esila Kongo mobimba mosale zo salama bana bango yo batangi yo fele saki ya masangu yango yo ekiti yango tobetela fachi mabokwe tobetela betonde mabokwe tobetela fachi nde mabokwe donde toyebise bango bakomesana eya na butu eya na moi ata bazoyebisa bino balongoli kingandi basali nyonso fachi beton ata balobi ke o bango boye tala nayebisa bino badiaspora boyeba pe peuple congolais boyeba mobutu soki alobaka ke ngai naza seseseko afingaka Nzambe po eloko etikala éternellement na mokili eza liloba Nzambe kabila soki balobaki na ye umela akanisaki koumela ngo tia mokolo Yesu akoya oke koumela ezaki ya madesu ya basoda donc toki suka nango esa nini elembi yango IDPS alembisa yango mais fachi tolobi ti mokolo Yesu akoya donc so Yesu aye lelo pouvoir ya IDPS esili donc fachi tobita kobeta bamanda ebele mais aye kobongisela nde IDPS mpona peuple alia en désordre donc mbote pena donc na badiaspora animateur na bino van obolingaka papa ngali mbote na yango mama Jeannette kuna na Canada bino nyonso tu badiaspora baprésident lui napesi bino mbote merci beaucoup ndeko Van voilà ngana bino ndekete okabona ndi awa sikoyo mais ba désordre le cas na comprendre te le roi na za journaliste investigation fona koma ti place na moni colonel azawana na zoye na micro to e banini eleka kuna toke kuna ndeko awa toza sikoyo na kati esika pe chef de l'état azalaki mpona komeka kosolola. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nabi TV3, bande ko nyonso boze belé botala, nabi TV za radio te, na olinga te na kende na masolo ya radio, na olinga na zati na kati, esika bitata mo konza auto ça à peu près 45 minutes. Bande ko bazali libanda na bandaku, na bunya na moba, na territoire ya Itu ya Tanganyika kuna. Esika ba biete kotati na kati, toza na moko ndeko, mama Mbote. Mbote les grands journalistes congolais, oh il y a sa fierté à presse congolaise en ligne. Yamsa Bayambe. Voilà. Oh, les alliés chaîne BTV3. BTV3, abonnez-vous à BTV3, besoin d'informations. Oh, vraiment, voilà. Je réponds au nom de Maman Anosanjo, la première dame d'Afrique. Très bien. Et coordonnateur général, il y a pas Kosiko, plateforme de comédiens cinéastes congolais. So, ah ouais, exactement, les amis. Fait que les alliés organisation, il y a une entreprise congolaise. C'est-à-dire que Tata Mokondi par rapport à l'état d'urgence Tozanango na planète, il y a que Covid-19 est une pandémie, il y a une humanité. Donc, l'objectif, il n'y a pas de mots, il y a une c'est ça. C'est là bateau, il y a un bateau à vivre. Na bolingo ya Tata Nzambe, Tata Mokonzi a mis le col un seul homme. Voilà. Son Excellence, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'alternance congolais, l'homme de gratuité, l'homme d'état de droit, a tellement comme un seul homme. Na gouvernement, il y a alternance, et Kambami na papa, Ilunga Ilukamba, na ba ministre Nyoso, tomona ki ba yawa lelo, pona ko tia maboko na société ya Congo. Oyebi ke na Congo tozali na pandémie. Bato ebele, bakoti fight, ba société belé na Congo eza na fight. Yango Tata Mokonzi ye pona koyoka bango po a financer bango. Oyo ezaka ba entreprise congolais. Voilà. Yango tobenga yango na lopoto fake. Donc organisation ya ba entreprise congolais. Yango mbomoni ngai comme na za artiste comédien présidentiel, boyebi bien ke ngai ndenga na accompagner ki Joseph Kabila Kabange, président honoraire tobenga lelo sénateur en vie. En tout cas na pese mbote. Lelo oyo nazali na sima ya mona ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
président ya tenance ya mboka na biso oyo azwaki pouvoir le 24 janvier 2019 na palais de la nation donc nasepeli kopesa mbote na bakongolais nyonso sans oublier mama robo oyo asaleli biso lave de main oyo électrique mama Agnès donc yeyo mama robo yeyo asali biso lave de main. Ah d'accord. Ouais, lave de main oyo eza robot aussi maté. D'accord. Yemoko na kata Congo. Voilà. Maman a donc osala lokumu ya parité ya ba mayenne. Maman nani? Maman Agnès. Voilà. Tokomeka osona maman Agnès peto luka toyeba. Maman Agnès, bonjour s'il vous plaît. Bonjour, un instant. Ah d'accord. Voilà, toza esika toluka toyeba esika pi makambo ezoleka. Bazo teka biloko, le temps maman Agnès azo solola. Biloko ezoteka mana prix monko moins cher. Osomi dia biloko awa? Papa, na biso yo yebi ke biso toza na confinement. Naza na mbongo wapi na osomba biloko. Mais en tout cas na visiter kaka biso yo yebi ke majorité ya bato toza kosala te. Na domaine na biso ya théâtre webi mokonza mboka lobaki to garder distance 1 mètre to sukolaka maboko oyo eza message ya OMS Organisation Mondiale ya Santé. Tata mokonzi pe apesi pe message wana na sepeli na yango sans oublier na saluer distinguée première dame de la République démocratique du Congo, la première conseillère du chef de l'État, Maman Denise Nyankero Kisekedi, la première conseillère du chef de l'État, la mère de la nation congolaise. Na pesi yembote po yepe atikali ce matin lobi na biso ba artiste comédien to porter message na population congolaise po na soda ya Congo azolata masque, policier azolata masque, bongo yo civil. Soda kuta na munduki akobeta pe coroner vi COVID-19 masas. Mais soda lati masque bongo yo civil. Mi batela ngai pe na batela. Nzamba pambola. Merci beaucoup. Ngana bino ndeto sukiawa tukutana mikolo mizali koya soki nzambe a kosunga biso nazaki awa bongo esika bipo